Bonjour, Ezali Maître Jérôme Nassimaya Caméra, tu es au sein de la émission, mais avant Mike Mutombo a s'approché, introduction nanga Ezali, la fois passée de Kutanaki na Mundele Mobo et place Nasalaka, et Erna Lakisi Nzela Erokende par rapport à Tuninga Lobby, mais Nazomona Ozalo la Congolais, je me suis dit, justement, Naza Congolais, et puis par rapport à Tsingaï, à quelle province? Non, Naza la province ya Kasai, et par après à Ebisingaïe, au contraire Azali Congolais, mais il y a province ya Katanga. Ndaye Ebisangaï wana ndengeza wana il faut biso ba Congolais to ana besoin, et c'est que biso ba Congolais to ana besoin de libérer pays wana pour ces pays wana ezali sous occupation. Et en tout cas majorité ya ba Congolais ba na conscience te. Et là, c'est pratiquement impossible. Et c'est impossible que les Congolais va libérer le Congo, puisque la majorité des Congolais ont conscience. Et par après, et lokoyo lobiana ezandengena mena koyebisa yo seulement que libération ya pays ezalaka na maboko ya une minorité o bana conscience. Loko la minorité o bana conscience ba on va libérer Congo, c'est que Congo ezala libéré. Alors bité ezala exercice moins facile étant donné ma mentalité ya congolais a tellement na c'est là c'est mundele mutaza olobana ba été soit na nationalité ni mais lui s'est présenté que azali congolais. Et c'est comme ça que tu as arrêté qui. Et par après, na oloba à Keinayepe et tout consort là. Mais ce qui nous préoccupe, les lots et Zali, c'est très délicat. Puisque sur lundi, on débat congolais, on comprendre rien. Même les intellectuels, soi-disant, et même des non-intellectuels, on comprendre rien. Alors, et là, on a déjà étonné, ça a retardé même libération du Congo. Et tout le monde s'improvise leader. Et même on a la capacité à la leader, mais on toujours à la leader, étant donné que tout ça se retrouver local na place de démocratie Marcelo Prelo Andaloba, démocratie applaudissante, c'est-à-dire même un enfoiré, mutu aza na qualité, mais baza ko toujours maboko. Alors or banger na moins déjà Mike aza ko s'approcher. Or banger ndenge ezali wana ezali la fois passée livre moi bimaki na 2016 année passée ezalaki au professeur mon États-Unis à lobby sur la normalisation de la violence par ba élite oyo monde avec pour des raisons d'intérêt. Et puis la fin, il y a relation à bon voisinage. Au moins, Babylone, on a sur l'hôtel Mibale, Biso Congo, tout ça va tomber victime bala direct à ce qui concerne théorie ou la normalisation et la violence. Les Congolais vont on a 10 millions, 12 millions, et ils ont dépendre même plus que ça. Mais la communauté internationale, c'est normal puisque l'élite va diriger le monde, soit-disant, va décider en dengue. On a tendance à normaliser déjà la violence. Les Congolais vont autant, vont violer autant de Congolaises, en tout cas talibangote. Et puis, na fin, il y a relation, il y a bon voisinage. Pour la situation au Congo, on a déjà que 9 pays limitrophes, on a pays morts, relation à bon voisinage. Alors, on a le rôle à l'introduction. Et Mike, bonjour. Bonjour, maître Jérôme. Tokutani lisusu na yebite vraiment yomo des choses qui moi introduction na PC s'agissant il y a sujet n'absolu lelo ezali que ba congolais baza comprendre rien fanatisme ezali tellement mingi bazo ba même gravité ya pays te que pays ça okende mais baza s'associer toujours avec association toujours il y en a batu o baza trahir communauté o baza trahir Congo. Et la communauté internationale a joué la carte de façon qui a imposé à Bisso leader étant donné que ne comprendre rien. Alors, on a la première question à Bisso, mais Ezali peut une réflexion critique na la parole, Mike. Ok, merci, Maître Jérôme. La commission d'Ambenanenga Koutani ici, le Soutungana Lelo. Pour tout ça, l'intervention, la date, il y a le 11 octobre 2017, dans la ville-province à Cape Town, Manuela. To limbolela ba congolais o baso ko comprendre te tilelo bien que nzamba osala biso grâce ba congolais mtu baso comprendre mais majorité baso comprendre rien
ba congolais na ebité ndenge na betaka toujours c'était na l'histoire à vital pilonium et kota na cerveau et bebisa et lembisa capacité à cerveau à congolais azo réfléchir bien azo comprendre rien donc vie na mo mbezaka na ba sentiment ko betela muta ko betela maboko te mazo betele maboko ko benga muta ko benga leader te mazo benga leader donc yango lelo ndenge za na ye awa pona intervenir kaka na bilili ya maître Jérôme le patriote oza na sima caméra oyo ndenge apesanga toujours opportunité na temps pona leka na limbolela bino ba congolais bandeko na ngai ba papa ba mama bandeko basi pe mibali ya mboka ya Congo lelo Congo eza na inondation ya Congo eute pa na biso moko ba congolais souffrance ya Congo eute pa na biso moko ba congolais ba occupant ba dominer biso ba congolais likolo na biso moko ba congolais parala na nina loba nini lelo touti na inondation ya occupation rwandaise ougandaise étrangère ba force nyonso oyo ngai na bino ba congolais toyebi oyo ba occupé Congo lelo na ba Congo kuna kayemba ba congolais ba occupé yango il fallait pesa biso mayele il fallait tozwa leçon il fallait na moment oyo tokanga ceinture toloba en tout cas s'il s'agit tomela ata mai ya pamba te tolia ata nguba ya pamba ti tokolibere Congo il faut tout ça là, on peut tout faire ça du tout de chance dans la communauté soi-disant internationale, c'est pas imposer biso du tout mon paramoro ba ou na frontière mo à traverser ayo ko konza biso du tout na Congo. Pourquoi par rapport à inondation humilier biso ba congolais lelo. Mais malgré la réalité ba faible impact autour mona ba massacre na kwa nyonso ya Congo na Kivu, ba Congo Kasai, Katanga partout na Kinshasa. Malgré tout le monde, il y a fausse commune, mais les Congolais osent comprendre des cas rien. Les Congolais osent fonctionner toujours dans qui bololé. Les Congolais n'ont habité bande konangai. Tous les qui biso tout na carte résistance. Bino nyonso ba mindele baza ko utiliser kaka ba mot, bazo changer kaka ba mot. Dès ba changer ba mot banda ki na front citoyen ya Cameroun. Résistance de téléméli de bois qui Cameroun. Baye ba changer du tout de stratégie kaka batu wana o bango ba soi-disant ba opposant congolais ba benga ba décider ba changer stratégie ba memeli bino Soriano nisi alias Moïse Katumbi biso kaka la résistance congolaise to penalty to telemi to boyi yango to barre route bazongi sima ba boule siko stratégie ya suka bazwinani syndicat de Kolo. Pourquoi baningi ba appliquer stratégie à syndicat de Kolo? Bon landanga est très bien pour fongola matoi na bino. Syndicat de Kolo ti lelo ba congolais belé baza na kata confusion. Bazo kanta za Zaïwa suédoise. On a constitution à Congo. Bino la bo bundara lobe oza résistant. Pour réveiller le peuple au bazar na Congo va comprendre les vraies réalités. Yo mon résistant na diaspora, il faut comprendre et constituer en Congo le bipo le kanama poname dans la président, il faut dans la 100% congolais. Du coup yo congolais. Donc le bon landi mouvement ndeka na utu koloba communauté soi-disant internationale baza toujours ko manipuler bino na ko chandara ba mo. Ndenge adage numéro le bateau moni un leader politique. Azoko ko changer situation na mboka te ba koma ko changer ba mo. Na Congo li parenthèse tout monde a que Tshisekedi en 2006. Le 30 juin à minuit tout s'arrête. Tout en 2011. Et Tshisekedi a libiso Imperium. Et Tshisekedi a libiso non ba prestation ba serment en résidence. Or Maître Jérôme Ndengazana na sima caméra na ada homme de droit. Ndengazana jamais un chef de l'État à la prestation en serment en résidence privée. Prestation en serment ça la toujours devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi tu sais que dans ça la geste on n'a pas à comprendre que Congolais qui dit bah trop Congolais aux fonctionner là qui bololé mais aux comprendre rien. Il y a un salaga ba aventure wana. Azo changer ka ba mo. En 2016 aye aouti aye 2 millions ba yambie bazo de la pesa mondo de bata ba Rwanda libanda alobi na batu préavis na ba date bango wana ba bomie na complicité mo na Chilombo ozo mona ka muta yo chanda ka ba mo abandaka le 30 minutes tout arrête aye na ba Imperium aye na ba préavis na ba date na ba carte lelo wana koti na sa mabele nyonso wana yango nde ba congolais bozo comprendre te na ba soi-disant bato bazo mibenga ba intellectuel bozo comprendre rien. Au professeur à l'université, vous comprenez rien. Le loba elibino syndicat. Syndicat zali angolais,
suédoise. Pourquoi dans le syndicat angolais? Na fongoli parenthèse à l'histoire. Dokolo angolais aye na Congo. Le président Mobutu a joué à la banque d'Isaïe. La banque de Kinshasa. Merci. Dokolo a détourné mbongo, a pesta na bandeko na ba angolais, o baza ba entrepreneur na angolais, pour ba créer ba fongola ba business, pour ba tombola ba business. À un moment donné, ba constater nini faillite koti. Tangu ba mindele ba imposer le président Mobutu Léon Mobutu. Nazolo ba ngora nazo kata kata pona mema bino quand même na compréhension pour comprendre. Tangu ba nommé Léon Mobutu, le polonais rwandais Tutsi. Batie wana zalaki président ya Cour des comptes. Tangu batie wana asali ba investigation ayo comprendre que à l'époque banda ko benga bino moko na Zaïre homme de rigueur. A Botola Dokolo 27 entreprises. Léon Mobutu ngwa dondo. To boza na tembe na Kinshasa botunda ba journaliste ba kendo tuna ya za président na Sénat. A Botola Dokolo 27 entreprises. Dokolo ndenga zana Dokolo azalaki angolais. Dokolo azalaki congolais te. Bino koma ba congolais boza koyeba komi identifier te. Koma congolais lelo zali ko accepter mutu nyonso. Ozo betela mutu nyonso maboko. Ozo ndima mutu nyonso ya a libéré au lieu yo moko mi libéré. Syndicat Dokolo ye moko asalaki vidéo ngai na bino totalaki yango. Alobi politique eza ko intéressé te. Boyebi pourquoi le bakango. Moi si na akenda oyebisa papa na ye kokotisa mobali na nga na mamba ba politique ote na lingi te. Papa a convaincre kaka mobali, babi ka to convaincre mobali a convaincre moi si na ye, boyebi ka bolinga moi si na mobali, moi sa okita. Syndicat ndenga zana masolo ya politique eza ko intéressé ta lingi te, mais pourquoi carte wana bomoni beau père na ye Dos Santos o ya uta na île ya Sao Tomé aza ko imposer toujours ba congolais syndicat et puis ba panzi mbongo na ba congolais ba na kata vraie résistance ba congolais ba landi mouvement wana soki mouvement comment mouvement on y met zéro mouvement syndicat debout congolais bona o yango nde o libérer Congo nazo fongola bino kande na ebitaka bino si congolais debout congolais. Merci maître Jérôme bande ko na ngai bola nanga très belle na ina fongola bino président national a paru ka le baraba sala ka jamais politique sans renseignement ba français ba benga renseignement l'œil qui voit tout jamais ko beta l'isola politique tant qu'on a informé na service de renseignement bo ka carte ya Dokolo ndenge zo betama ba lobby oyo ba faux politicien na Congo ba benga bango ba décider carte ya balkanisation à Congo échangé. Syndicat wana o bino ba congolais belé na Europe Hollandie. Mouvement soki debout congolais kande na utolo ba na introduire ba mindele ba zo chanda kaka ba mo. Ba chande mo ba peti bino ba mbongo amike bo sopi boule. Ndete moni ba intellectuel soit disait ba intellectuel de no ba sopi boule belé. Ka pona ba mo. Debout congolais au syndicat. Mwana Dokolo za angolais. Syndicat wana ezali yete eza Dos Santos mtawasala masolo tout syndicat batie kaka wana bateka face à moi jeune mobo a meti tout ça babika ba congolais tellement bo comprendre ka rien ba congolais boza ki diba bo tambola na ki bololo bolanda ebele et puis ba congolais ba complexe à l'opposition. Merci ba congolais ba na complexe ya po to mona ngo depuis na king. Oh petit na la vraie chérie na nga metiola ah joana za metiola na kani parenthèse na po zo intéressé biso te mais petit cas exemple total ça yo congolais ndongo fonctionnaka syndicat carte o zo beta mana eza syndicat te bandeko nango bolanda ezali Dos Santos mazika la jeune wana tie liboso batie jeune wana ponani Dos Santos abika Congo te comme libérer lobby donc on récupérer Kaimba carte beta mina ba américain soki ba resti kota syndicat parce que ba obeta pena bombe na ba Congo carte on a deux vitamines dans ma solo ya ipende aigle dragon l'œil qui voit tout renseignement ba obeta pena bombe ba congolais ba kufa lisu na ba Congo armée ngolaise envahir ba Congo syndicat a telemi na ba Congo syndicat oh Dos Santos alinga utiliser te pas libérer Congo mobimba
a libéré Kinshasa na maboka ba Rwandais, a libéré Bandundu, a libéré Équateur, a libéré les deux Kasaï, a libéré Katanga, a libéré Maniema Nord Kivu Sud Kivu Nord. Bango bazoyara po bakanga ba Congo. Ba Congo esenga indépendance. Ba Congo esenga indépendance ebima na Congo ekoma état indépendance. Carte américaine nga bete na sima syndicat yango wana Congolais fongola matoyi yo kanga Mike Mutombo mamnazo ebisa yo. Na ebi kozala matoyi mangungi. Na yo kama mamnazo ebisa yo po bozo kene ngulu ngulu. Bozo ebate loko nini mndela se na samesa. Alaki zo kanga mo debout Congolais, Hollandi yango balaki yo photo syndicat, mais na se oyebi te plan nini bazo préparer. Po bayebi ke yo Congolais da mama na kibiba. Na fongola non parenthèse mo amuke. Na Rwanda, tant Museveni akenda kotala Kagame, Kanamba zo azo kotala Kagame. Ba betara maboko bazo seka na bango biso ba Congolais, bazo tapena Kanamba, petit yo za chanteur petit. Yo peno beta libaku na zolo comme président ya mboka wana. Ya batoto bandoka nitala ba ane 80 na ba ane 85 bata ba intellectuel bata mayele batanga na ba université partout dans le monde. Mais yo comme président na ba comme fléchi genou devant yo. Ba comme bino le bato pese ba kombo ba raïs ba nin. En tout cas batala bata ba bolole moko ba nyangala kata ba zoba. Omoni ndenge ba benga ba Congolais. Ba yo ba kanamba za chansard na ba beta libaku na zelo na pas takenda comme milliardaire. Na mboka o bango babandoka ntana ba ane 80 85 et bindara ba professeur batamayele tout temps que l'autre côté ba bolole. Na kangi parenthèse wana. Syndicat na Congo na plan B ya balkanisation ya Congo na côté ya ba Congo et comme état indépendance. Makambo na zo bitabino. Botu na rara vie na nga Sakari Badengila. Ne mwana sem ya yebi na zo bitabino. Kata syndicat za te ba ko libérer Congo mobimba. Kivu ndenge ba Rwandais ba kota ba Ougandais même na minute na osola na date le 11 octobre 2017 armée ougandaise bangwana ba koti na Beni bazo boma bazo récupérer ba lobi que non accord ya les repose à la respecter. Donc syndicat beau père na Edo Santos a bomba mina simane azo tindika syndicat. To syndicat asala nini ba récupérer ba Congo. Bo ba Congo comme état indépendant Kayembe tikala na okuna ba Angola nde ba koma o diriger ba Congo le cas va découvrir que pétrole wana ba Congo ya banana tout ça et apena na minimum ya bien eza qualité bien makasi. Alors ba ndeko na nga bino nyonso o bozolo ba bo soutenir début congolais à syndicat. Bo sali erreur. Bo regretter en autre parce que bo na conscience té. Le problème à Congo, c'est problème ya bitumba, bato baza content na bato baza inconscient. Tellement bato baza inconscient, baza ebele, bozo stopa boule, car na politique ya ochandara ba mort, ba front citoyen ye, debout congolais ye, ale lobby litusi boyo kasoki yo 3 fois penalty mouvement mo ndengwana, ale bolandango lutu boko beta maboko. Bandeko na ngai bofongola matoi ngai ndeko na mno Mike Mutombo mamna uti ko yebisa bino. Carte ya syndicat biso ba résident toyebi ka eko échoué toyebi stratégie ni to beta to barrer route mais carte wana to beta mapona ba Congo kaka to ba Congo comme état indépendant bo tout na ve na nga Sakari Badengila ne mwana sem a oyebisa bino syndicat azali angolais suédois constitution Congo ko permettre jamais comme président na Congo congolais to komi libérer biso moko Congolais ceux qui beaucoup mis la conscience de l'école à Mike Mutombo, Maître Jérôme Okito, donc libérer Congo Bissomoko. Merci. Merci. Automona qui l'obana qui babatmusu il faut pas couper ça bango trop de valeur peut-être ba congolais ou baba ivoirien on va comprendre rien et puis baloba celui qui embrasse les mâles ou embrasse les vents quelque chose de comme ça quoi et zandengeana et puis automona qui chilombo na université kuna à tenir na été sur l'anda qui interview na ye États-Unis na université ba monini oyo quelles sont ba impressions nini oyo ko pesa ba congolais ba comprendre et puisque nous ba kotala mais ba comprendre rien mais je crois que yo oza na sens ya analyse puisque to landaka nayo ba ko ya
il y a réflexion critique, tout ça là, nos babacours, il y a réflexion critique, tu pénétrera vraiment dans la psychologie critique, la psychologie sociale, tu l'andara bacour, wanangana yo, alors, au kiko limbo là, qu'est-ce que toi tu as pu comprendre dans le message et à Chilombo, aux États-Unis, dans l'université, merci. Ok, merci, mais maître Jérôme, nous avons la parole. Bande konanga ba Congolais, basi pe mibali, papa, maman, bo fongola matoi bo landanga bien. Il faut te banda au terre patriotisme. Il faut te éveiller, la moussabine pour comprendre les mensonges et la vérité. Si l'on va aux États-Unis, à l'université, à quelque tenir conférence, na ligne na bino ensemble, tout ça la analyse de malobo et moka lobikuna. Bolanda Chilomba lobibo, Félix Chilombo, oh abotami na papa Kassin, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na maman angolaise, maman Marthe. Chilomba lobi na ba Congolais que non, ndenge zawana combat o tozo bunda po na libérer, botala no ye monde se contredire. Balobaki ke bazo bunda po ba libérer Congo. Mais si kuna na États-Unis lobi nini, po na ko libérer Congo toza toujours na besoin ya aide ya ba occidentaux. Ba occidentaux na za banani, ezali ba décideur o ba imposer tout power na Congo po na kokonza Congo. Na fongola mo histoire mo muke. L'histoire ya Congo le bande na za l'histoire mo toko zo ngo toko traiter ngo jamais à la légère. Pour ça situation moko sérieux. Pourquoi pour depuis 1800 ba lobby wana l'air ba fanda ba décider déjà que il faut ba émanciper Congo. Pourquoi Congo ezala état moko oyo ba mboka nyonso ba yo tia maboko ba ko exploiter yango. Mboka oyo ezanga bakolo nango bozola ndangai depuis 1800 tangu baye kopesa roi ya Belge na reine ya Angleterre pour la gestion ya Congo ba américain po bata maboko na bango na Congo bande ko passer toujours par la Belgique. Après na 1960 tangu ba réussi ko boma Lumumba bazui batie Mobutu ba évoluer na système wana toujours de ba na besoin d'intérêt mon na Congo pour passer par la Belgique. En 1980, na 1980, nous avons décidé. Balobi que non, tu vas passer du tout jamais par la Belgique. Déjà la bise de Moscou, photocode, poto signé déjà accord, Bakoulou, tu n'as pas grand habitude de signer déjà accord en 1800. Pour na Congo Olo. Donc ils ont état moko zanga ba propriétaire nango ba pays tout ba koya ba tie maboko ba exploiter ba zu o ba lingi mais bise photo za na monopole, peut imposer à tout à bateau ba nous na service na biso. Yango bomonaka lelo ba politique ba soi-disant ba faux politiciens na ba faux opposants bazo kosa toujours bino peuple ya Congo po ba bika boza tellement qui diba na niveau moko ya faux que ba décideur Chilomba bengi batu ana lobi baza bango IDPS na batu na banga rassemblement baza na posta ya ba occidentaux ana o ba imposer tout pa na Congo ba aider ba po na libération Congo. Bota la place à se contredire. Ngana bino to sala ba analyse. Ayo koloba bo elisusu. Alobi Hippolyte Kanambe Kanguru alias Joseph Kabila. Ndenge ya benga ka epo ezala ba limite a robenge jamais Kanambe. Bien que parlementaire européen a dénoncé ngo bo epolele que vraiment na eza Hippolyte Kanambe pas de nationalité rwandaise. Mais bango tellement bazana ba game ba jeu o bazo jouer pour na ko endormi peuple na Congo jamais ba ko le baba perutala pe batanga vrai non na e o papa na na maman na e ba pesa o ba botai Chilomba lobini Chilomba lobi que non ndenge zana Joseph Kabila zali originaire ya Katanga bozola na ngai très ba ndo na ba Congolais ngai na bino to sala ba analyse na bino ba o bola teki ba veste bozala na salle wana na conférence bozo betele pe maboko et talisa que bozo comprendre rien maboko wana za ki fanatisme na sentiment yango ndezo sala bino bo betela ke maboko mais na conscience na mne boyebi ke petit oyo ayebi rien na soit disant professeur mo ozala ki wana donc bino no se bo ki di ba pe bozo comprendre rien. Chilomba bengi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila oyo parlementaire européen bengaki rwandais Chilomba lobi kazali originaire ya Katanga Chilomba ko bakisa lisusu nini alobi botala na Katanga ndenge population zo souffrir mais Chilomba botani ke na province etika tata na ya bota Etienne Tshisekedi wa Mulumba
bauti ko massacrer batu na mutu oyo ya bengi aza originaire ya Katanga Hippolyte Kanamba Joseph Kabila ayoko bakita nini alobi ke na kati ya province wana Katanga eza kutu na opposant moko farouche wana oyo azo combattre système ya pouvoir wana ya Hippolyte Kanamba Joseph Kabila oyo ya bengi alobi aza originaire ya Katanga bolandanga très bien Félix Tshilombo oyo bobenga Félix Tshisekedi alobi Hippolyte Kanamba Joseph Kabila azali originaire ya Katanga na conférence auti ko tenir na États-Unis bomona gravité na ya binomo na situation auto traverser le na Congo ba Rwandais ba botoli Congo na armée ya Congo ba Rwandais na parlement ba Rwandais na police na service de sécurité partout na économie ba Rwandais mais ya lobi Hippolyte Kanamba Joseph Kabila azali originaire ya Katanga astaleli siko Soriano Nisi Moïse Katumbi propagande alobi ni natangi kombo te alobi kaka na kata province wana Katanga eza na opposant moko farouche oyo azo combattre système wana opposant ngo farouche oyo eza nani ezali Soriano Nisi Moïse Katumbi na mbongo oyo Soriano apesa ye bomoni stratégie nini na baje ya bamo ndenge autilize jeu de langue na ye po alobaka non opposant farouche abo otanga kombo Katumbi Félix Tshilombo oyo ezalaki analyse na fongolaki parenthèse mpo nasala ngai na bandeko na bakongolais oyo baolanda ngai Félix Tshilombo oza aventurier yebaka okufa Congo eza ya bakongolais yeba yango ke Congo eza ya bakongolais bokota na bino majorité mais minorité tolibere Congo mpo libération esalamaka na minorité Ingeta et troisième question na biso avant même okende na bangambo la troisième question nga loba seulement eza na ouvrage mo boye bima wana et kombo nango ya ba français avant la révolution française et na bosani au terme toujours est-il que un titre nango ezalaki ba rêveur na ba fanatique et c'est que tozomona mana Congo des rêveurs et puis des fanatiques au bazalaka. Et on dit que le Congo se met vraiment dans l'indifférence totale. Il y a beaucoup d'intellectuels, soi-disant intellectuels, mais des intellectuels des noms, même que ça là-bas, analyse et socialité. Au moins un intellectuel des noms, mais quelque part il se retrouve un illettré du point de vue sociologique. Et Zali, alors troisième question na biso et puis dernière question pour na toi combré bateau batlandara biso tellement lobby ba sujet mo est très sensible mais sous question pe oyana o wana dépendre na vitesse nini pour toi on a besoin au citer mais soit ndenge ça boye biso ba descendant ya troisième question mais na côté on loi introduction biso ba descendant oyo ya Ngongo Lutete ndeto ba Ngongo Lutete déjà époque wana ba lobaki non otetela ke mafumba alors bana batetela bazala esclave te batetela en général ba esclave te mais to moni batetela belé ba kuma esclave to mona même moko boye o azo bimaka wana azo critiquera kombone uta pesi pete maolo barake otetela ke mafumbe banini azo critiquera Pareco et puis est-ce que vraiment Thierry le commandant à la porte-parole et à Pareco ou bien ndenge nani était so oro répondre tetela moko boye oh wana kutu ayoksi biso kutu soni ozo comprendre mutu aoyeba rien quelque part aza ko multiplier plusieurs décisions et puis ba décisions eza contradictoires ou l'axi irresponsabilité en matière de leadership. Okay. Merci mi maître ne opesi nga parole ndeko na ngai ndongo zana d'abord nalandaka yo na bokebi nyonso na sala pena ba analyse na meka comprendre vraie identité na yo. J'ai compris que même na langage na yo asta na yo il le garder qui villageois bien que dans Europe donc yo penala na identité na mona que yo ba longolo mbala mona Kasai direct Europe donc ba juyo na Kasai mbala moko poto le quand même pas Kinshasa pour même lingala o le bagasano tandi bena il le zana no villageois et puis là ba même en Europe on dirait lingala na o yekola na ba théâtre là on a ba théâtre de chez nous na ba bande vidéo à l'époque de place yo kola lingala po lingala na même le baganduka na ndimi d'un vrai congolais pena passe o le ka pena na Kinshasa a rolo ba lingala yo le ba même accoutrement na yo to mona oda vrai villageois mon frère bino bozimbongo ya Tshilombo po boya ko distraire batu na combat déjà na ndongo dana na finjo te mais kana malobo yo mo le ba na vidéo tala ki o critiquer Odombo o critiquer Thierry le commando. J'ai compris que non Pareco en général on a soutenu un membre na soutenir un mouvement na poto tambola na vérité
tosoutenaka président moko aza koévolue na vérité bien que lelo bamembre ebele batrahir biso basopi boule balandi mouvement de citoyen ya syndicat oyo azali angolais suédois soi-disant olibéré Congo mobimba hors carte ya baoccidentaux balobi wana eza ke balibéré bakongo comme un pays indépendant nakangi parenthèse wana yo ndongo oza na mon frère oza vrai bololé bosopi boule bolandi angolais suédois alibérelele bino Congo mboka balibéraka yango na bacitoyen ya mboka wana mboka bazelaka te bato bauta libanda baya kolibere Congo tellement yo ozo comprendre rien bavideo na yo ezaka olekaka okritikaka bato parce que ozo comprendre rien. Thierry le commandant azali porte-parole ya Pareko te. Thierry le commandant azali résistant azobunda na vérité mpo na Congo esikolama. Thierry le commandant aza porte-parole à Pareko te. Chaque fois nazo na ba vidéo nous répétera toujours même parole wana même bêtise wana. Otaki toujours koloba que notre Thierry le commandant porte-parole à Pareko. À Pareko toza la porte-parole na biso. À Pareko dali mouvement à résistance. Oyebi yango très bien. Yo mutozo mibenga soki nani soki mtetela. Otetela ke mafumbe. Pesa vrai non na yo toyeba yo mon frère. Pesa biso kombo na yo toyeba yo. Po outa village bamema mbala mona poto. Donc oza kutu mutu moko boye nakopesa na koperde batana ngai ebele te na bande osala baanalyse yo mpo ocomprendre rien mpo oza na kidiba moko ya faux et puis cerveau na yo ezofonctionner avec l'enterrement nayebi te to nakoki koidentifie en ndeni. Merci. Merci. Je crois bien que soi-disant au tetela ke mafumbe biso ba tetela ke mafumbe ya solo ma jamais mutetela oki ko trahi même de faux mutetela chez okitondo faux mutetela même yo moko faux mutetela ozi mususu wana wazaya na Pareko faux mutetela c'est ba vrai ba tetela jamais o ba descendant oyo ya ngongo lutete. Et puis même Lumumba soit azwaka complication na politique na c'est juste une parenthèse par parenthèse soit dit entre parenthèses herba bes ba eko étudier ba moi aza descendant ya ngongo lutete. C'est comme ça qu'ils ont décidé ba découdre na rapidement pour na ba éliminer physiquement. C'est comme ça. Alors les lois momo na mutetela mi benga mutetela yo trahi lokuta mutetela te ba mélange boy salema nango par-ci par-là il faut to comprendre mais ba véritable le rôle ba biso boy en tout cas médaille roko il s'appelle boy. Et là on a un peu naebisa otetela soi-disant que mafumbe il faut que la technologie avance makasi et que les lois avec vitesse supérieure à la technologie monde mobimba et comme na insécurité oki ko sala ba mixage ya ba photo oki ko sala ba mixage ya ba vidéo puisque yozo au mona lolo so bato en otage soi-disant que ozana ba vidéo moko bo robimisa wana ya Pareko ya Odombo ya batu nyonso oyo yozo cité wana mais faut que les lo monde momba to comme na insécurité peut-être yozo informé te biso bato tozalara très avancé na page na ndenga technologie na so biso que monde des en insécurité puisque oki ko triquer ba photo ba vidéo ndenge olingi. Alors yo mona bon merci. Alors au moni ba mambo eleki na Kasai était juste un mot oh to moni vraiment Kasai oyo ezalaka grand monde d'abord en général ba congolaise ba se respectaka et même biso mo ba congolais en général mais to moni kuna baza ko violer congolais en plein air et puis to mona na ba mikolo bana mike o eleki na Kasai wana okoloba nini na nemo c'est pas possible. Ok, merci mingi maître Jérôme. En tout cas Félix Tshilombo na eli suka pa na papa na azali originaire ya Kasai bien que maman na congolaise. Félix Tshilombo pourquoi na États-Unis olobeli batite situation oyo ya inondation ba Rwanda ba memeli biso na Congo ndenge zo continuer ko humilier biso na niveau moko ya faux. Bande konanga abati pe mibali je crois bozala ba WhatsApp na ba téléphone amne bo moni réalité oyo utu ko sala na Kasai. Mwana mwasi ya muke atikali bolumbu na mobali atikali bolumbu bazosala rapport sexuel na balabala ba mikolo bana mike ba jeune bazoleka pe bazotala rapport sexuel mutu pa kopekisa bango te mutu akogangela bango pe te mutu pa koempêche bango pe te batiki bango botala niveau occupation memeli biso na Congo botala niveau ya inondation ya humiliation oyo tozwi na Congo lelo bakote oyo barwandais baviole barwandais baboma mpo na koextermine bakongolais kote oyo biso na biso bakongolais tokomi kose comporte lokola banyama
po batikali bolumbu na moi makasi bandeko na nga en plein air baza kosala cesse na Congo na Kasai. Video wana na ati bandeko na ngai bomona yango na bilili boluka yango na YouTube ezali. Pe awa na Cape Town maître Jérôme Okita kotia yango na édition oyo ozoya akobetela yango conseil pa kobetela yango sete pate biso bakasa ye ndenge toyebelaka bakasa ye jamais tokokoma ntina niveau oyo, jamais tokokoma ntina niveau oyo. Bandeko na ngai nazoloba na bino jamais tokokoma ntina niveau oyo, kasa ekokoma ntina niveau te. Tilombo oyo bino bolanda bobetele maboko alobi nini na situation na alobi nini alobi eloko te yazotala kaka bapropagande ya basoriano azotala bapropagande ya barwandais talana na bengi rwandais Hippolyte Kana balobi ne aza originaire ya Katanga ressortissant ya Katanga boyoki na ndenge abengi na États-Unis bolanda bavideo wana conférence autotenu na États-Unis bomona yango bandeko na ngai minorité nde libéra mboka na France. Général de Gaulle a besoin de majorité pour libérer la France. Minorité consciente, déterminée, de libérer la France. Plutôt que Congolais, derrière Papa Honoré Mananzamboko Atumba. On va libérer le Congo démocratique. Ingeta, merci Minginde pour Otolanda Awa. Et nazo ça résistants sont des maïka Otoloba la conclusion que minorité seulement muto libéraka pays et ça non pas majorité. Et même à na ndenge résistance na ndenge résistance basala lokola na deux bases arrière d'abord en Angleterre et puis na Suisse. Na Suisse ezala pe base arrière ya ba résistant au français pendant période ya France ya occupation wana mais ezala ka indépendamment ya volonté ya ba autorité suisse. Et puis en Angleterre, par après, Général de Gaulle a se déplacé, mais je crois que l'homme soit développé. Bon, se décourager, Moutounion soit qui va pimanayer à longue résistant pour Alanda Mbongo, pour comprendre rien. Alors, il faut pas s'en faire pour que minorité, ou ils en ont conscience, on va libérer la majorité. Et puis, un mot Canada peut imposer, Congolais ne comprennent rien, alors moi ça ne m'étonne pas. Nous avons la résistance à l'Andimbongo et ça rend puisque d'abord on est ça pour un niveau soi-disant politique, éclipse politique, c'est-à-dire période où il y a galère politicien à Pasaka, où il y a ça, travailler, puis après avoir perdu la fonction, ou bien avant à côté de la fonction politique, on va bien à éclipse et commis prochainement. Ingeta, na salué la résistance, et puis le président national, Yapareko, ça a toujours le courage à se décourager malgré la défection, où il va se retirer, où il va comprendre rien. Il faut que le leadership et les preuves pour comprendre que non, qui sont des vrais. Vous allez toujours accompagner jusqu'à la libération. Alors, et comme prochainement, Maître Okito, Ingeta, Jérôme. Bye.